Azarias Rouberwa, ministre d'État ya décentralisation afundi na parquet ya cour d'appel ya Kinshasa Gombe Batobaye Bazali Koloba ete atie poison na présidence ya République pe alinga kikoko isabo konzi azalaki mercredi na bureau ya procureur pona kondima ete bosambisami bosalema kolanda maloba maye moko na Batobaye bazali kopetsela ye sango ya lokuta azali na boloko ya makala utomposo mibale bosambisami pona botongi ndako pona mikolo nkama miayambo ya mokonzi ya président Félix Tshisekedi bozongelaki mercredi na bokambami bwa zuzi mokambi ya sika Piero Bakenge Vita mposo moko sima na liwa ya mbala kaka ya zuzi Raphaël Yani Vital Kamerhe mosungi ya président Félix Tshisekedi na Lingomba Kasha pe directeur ya cabinet na ye ya kala a tutsamaki maloba na banzeneneke lokola pe Sami Jamal na Jano Muima Banzeneke basusu bakoyanola lelo jeudi. Secrétaire ya défense to ministre ya défense na États-Unis a boyi ete mampinga makita na bingumba minene lokola président Donald Trump asengaki mpona kopekisa botamboli ya bituluku na bato bazali kotelemela bobobami ya George Floyd poso mibale mileki. Mikolo mibale mileki, président Donald Trump alakaki kotia mampinga pona kosukisa mobulu kasi mokano moye mokoki kosalama kaka soki ministre ya défense andimi kotia état ya insurrection pe endimami na congrès. Buku ya sango ya zebi de Lancet etie Mwatembe na étude bimisamaki mposo moleki koloba ete hydroxychloroquine pe chloroquine ezali malamu te pe ezali kosala mabe na bakoni ya COVID-19. OMS ezongeli bongo bomeki ya chloroquine bikolo mingi pe lokola France na Italie bizongeli kopesa yango na bakoni.